lisolo oyo bandeko balandi batata na bamama vola na kati ya libota toyebaka te ndenge ya koencadre bana na makambo ya spiritualité. Voila bandeko, lisolo oyo eza lisolo ya mwana mwasi na kati ya libota. Voila nzoka nda akotisa milimo kati na ye, milimo oyo esalaka misala oyo po bato balela pe bato basimba moto. Sharon papa tuli Sharon aza wapi? Nebi nanga te na shambo ne kuna zosaka nini boto zela ete sto sambela tolia na biso na libota moko tomona tata na mama na mesa bako sambela bazo bondela na tengwa kolia baza na mwana mwasi moko babenga Sharon na tengwa kolia moko akimaka priere na timbeli bango pe babondeli telaka si babande deja komela soyi Nzambe kumisama na mabumu na biso toyebike bilei oyo nyonso ekozala lipambo lipo tobela te metoso nzoto kolongono. Bandeko commentaire te. Voilà balobi Nzambe yonde opetola. Amen. Batala boye Sharon. Tango balobi amen mutabimi awo. Mais tosisi ko sambela simando bimio ye awa. Pona nini? Obandosa nini na chambre? Alobi pete. Histoire moko bandi. To découvrir famille yango. Na libota yango epai mwana moke ya mwasi. Mwana mwasi na tengwa kolala tomoni na butu. Bande konsoka bako pepa ba ibu bazako pepa na kata chambre na ye. Transformation soka nde monde de ténèbres yaka ko visiter ye. Na tango toyebaka te nsoka chambre komaka nango temple ya bandoki. Nsoka nde une sorcière ayaka kosala mosala ngo pona yebika ezamba ya liboso te. Ezamba la liboso te seke makambo se bandakala. Voilà nsoka nde puissance moko bozo sala na kati ya chambre. Sharon nsoka nde aza lié na monde moko boye. Monde oyo baza ko évoquer l'esprit du mal. Azo pumbo ya bongo ne komi kimpukunya. Azo pepa. Ake wapi? Nsoka ba phénomène oyo ezo sala matango azolala. Awa to découvrir monde de ténèbres. Rassemblement ya ba sorcières. Et voilà esika wapi le diable aza ko régner lokola maître. Nsoka to découvrir que bato moko pe bazako invoquer le diable. Voilà force ya Satan. Okomona bana basi yupo lingaka bajarango na batayi wana na bacouleur wana. Metomoni bango na bangambo moko boye. Nsoka misana bango pe to découvrir rango. Kaka bana basi na bana basi. Moko batinda ki sirma ye wana azongi na mosusu na sima. Babandi rassemblement. Tolo bateke la beauté égale la sorcellerie. Tolo biango te. Pokeba kitoko mosusu ebenda akindoki mbala moko. Na kati na bango tomona Sharon. Nzoka nde aza ko appartenir na monde moko boye ya molili. Yo okendaki kuna na mokili. Pe okeko bosela soki ndengo zalaka. Biso tokoki jamais ko continuer ko zela, jamais. Tokoki te. Tango ya suka yango ekoki. Na yango biso toza na posa ya milimo mosusu. Toza na posa makila. Hey, makila. Eloko epesa bango nguya nzoka makila. Eza makila ya bato lokola yo na ngai ndeko na mokili oyo. Bandeko Bible zolo ba veiller et prier. Car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Soyez sobre. Ndeko tango zalaka na pongi oyebaka tini nesalamaka na sima. Tango pozo tembo na mokili olingi Yesu te, olingi Nzambe te, olingi Bible te, olingi prière te, olingi jeûne te, yebaka Satan za mosika te. Bana mibali pe na nzela quelque part ndenge bakutanaka pe masolo na bango pe bandi. Moto na biso chiki kaka yobe na antukozili ozilango retard lelo ozali na kopini nango bekangi na balero tana minitsoko
na okima nanga kura maths pona minutes oyo vie wana mathématique ngana ezobela te ngana na kopele kata ponde na okende weso na mego kute na chiki na tala na balulele face ndeko nanga tango sana na kelasi keba na baninga mwana mayele soka sangani na baninga oyo bamelaka diamba na baninga oyo bakendaka na nzela moko boye lilala malamu epolaka kaka boye Sam azoloba na uniforme na ye ameli diamba lokola ba master na ye awa tozomona influence ndenge pezaka na vie ya bato ozalaka na yo malamu okoma kosala mabe kaka na influence baninga botambolaka nzela moko voilà bandeko keba Bible elobi fuyez les mauvais compagnons ekomi biso na classe ya banani mwana mobali awuti kobeta lisolo na nzela Sam Madame Abandi les élèves lelo tokotanga les pronoms. Le pronom, toyebi, c'est un mot qui prend la place d'un nom. Est-ce que vous comprenez ngai? Ndeka kesalaka na bana mayele. Na bazoba babunda naka wana, baluka naka wana. Mais nakati ya classe totala bilongi yango. Ba déranger pe bayeba naka. Po bato bafana na basuka ba remarquer ba gaillard, ba déranger, ba zoba pe susu. Bana mayele bawela baba liboso basalaka liboso maîtresse ambiance bandi yo o comprendre to solo baka o comprendre yo soko comprendre te bima classe na ngai soki siko comprendre te bima na yo olimba tu soba comprendre te lokola yo maîtresse ebela wo na ba moyi makasi bozo pesa tu ba matière kemba boy ekomi nini yango yo zola na classe na ngai likam nini Sharon limbisa nga tantine ne olobi pardon balimbisa yo olala ki wapi lobi na butu nalala ki na ngai olali na ndako ebongo awo zolala susu limbisa ngai pardon nazo peso punition bongi po na yo fuka bakuna kena ofuka ma nzoka Sharon atangaka na classe na bango kolala kaka bapongi seka zoka na epete seka za nepe zoba na classe bandeko tokoyeba ngo malembe koyeba na kaka po soki mwana mayela zui basombela kaye mulangi ya monene na vitalo mais soki zoba zui l'échec bawololaka ye wode idéologie akala wana idéologie nesilaka te bawolaka mwana suka l'échec de la classe. Il était une fois na école bandeko tokotanga kombo te école yango bana kelasi bana récréation pesa balwana eza ngai kasite siko no beta na ba masters ozobeta bale na yo yo kasa yo nani okomi Ronaldo yo nani Lionel Messi Samuel ndeye atiaka loa aboto libale abimi yanke epa bayuma na ye Sharon bakote wana atali sen alobelo kote asungika mwana mobali oyo baboto libale aselo mabe non iloko te aboto lingaka abala kei bon ça va likambo te est-ce que tantine abeto fimbu abetinga fimbu ko alobi suka nango ko ekende funda ngana ba parents na ngai bondele ko pardon na bondele merci ma toke na biso Sharon abandi histoire lokola mwana nyonso bakendaka kelasi mais mo makambo moko boye ezobanda na butu bandeko na moi tokomona ngo kaka ekobandela ma po makambo efundaka nango kaka na histoire tomona bana kelasi awa kelasi esili tomona na couloir wana tobandi première partie bandeko filme kitoko Sharon na kati ya IC Network Maison Christian balobi Maison Christian akotisi lisusu ba film asika mais est-ce que obosani ke ba batterie asika ezali obosani ke ba adaptateur ya ba laptop toute marque obosani tika na rappeler yo asuli kamni nango boye balabala ngo kopi nini tela ba yaya nzoka ndabe apesi code na ba master
Asaki na nzele na ye. Nzoka bakuluna. Basanoli motosaki. Bango misatu bazaki na kope. Mwana mwasi atelengani aleli. Moto akotele pasate. Madame alobi. Esalemi balebele mama. Na se décidé enfin. Na ya kotuna bino baboti. Bozo pese misala makasi vraiment. Aza mwana muke. Honnêtement, Madame Flora nakamu na makambo lobi. C'est parce que Sharon nanda kwa sala ne misala te. Elle a la paix retardée. Et c'est étrange. Elle a la mikolo sur la classe maman yebi. Sharon, hein? Makamni les yeux kuna. Na butola la kate. Maman, nala la très bien nandaku. Et bon point ni kasi okena na classe kolala. Madame, pardon ngana kena ngai eh. Na lobika ko na ilaki yao. Na sengela ki na memenga moko. Na yebi sawe makambo bini na sala na classe. Madame, nazala sincère na yo. Na ba point na classe eza ko kita. Application na ye na classe eza moké. Merci mingi, merci Madame Laura. Mais le quoi OK, tout ira bien hein, maman. Ça va, toko so na mwana na biso. Merci madame. Ça va na kena ngai. Au revoir hein. Nzoka tina ndako ba ko funda. Madame alobi So what is the matter with Siko makamni les yeux kuna. Osali nini kuna? Are you sick? Oza maladi? No, Mom. Te maman. Nazala nga bien. Très bien maman. Very fine. Oza malamu. Okay. OK. Your father will Papa na yo koyoka makambo yo. Bandeko nzoka babutu alala kate akosa. Akendaka quelque part na mapapu. Nzoka na film ngo oza ba mbuma kopola. Oza ba faux bateau ba kobebisa muninga na bango. Baninga mibale babuka bikikala. Masola classe ekota ya bango te. Bango mibale bazozela masana bango Sam. Sam oyo tomonaki azokende kutu classe na retard ma elekaka wana benda mwa pimbo. Ke bana influence ya baninga. Okoma kobeba po baninga nde babebisa yo. Visualité ya ndeko. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Influence oyo yango sala ke bana malamu bakoma bana mabe. Baboti baza oyo bazotangisa bana mosusu na ndako. Bana bakena balabala bayekoli makambo mosusu. Nzoka Sam azana ba master mibale. Oyo bakoma yekolisa ko benda milinga. Sirma lobi pe bajenda abandi ko yekola. Suka nango pe mototiki pe éducation ndako. Akomi sima ba master. Wana baso décourager ye master. Tala biso toza wako to vivre kaka. Classe to classe te to bika. Yone baba classe milai wana un jour ko regretter. Na binitso yo ata nazana âge oyo ebongi na classe nazana ngote. Na refide pe classe ngo na osisa pe classe ngo botika na bino. Mwana classe mwana ndako. Le bino bosala la fierté ba vie na bino hein. Voilà bazo décourager. Ba lembisa ye. Alanda bango. Asuka na nzela na ba rêve oyo bande kosala na classe na ye. So I know it's not do. Oh Sam, tela ndenga zoloba pe. Oh non, na minute oyo. Boloba na bino. Minga pe na tango naza. Fona bolena no bien. Po ba parents nga basala no vivant. Ba futela nga minerval naza na chance nanga. Voilà ba babuka biki, balingi pe sama buka biki. Na libota onde sika liso na biso bandaki. Tata na Sharon yewan. Tongo etani sirma ngonga mosale koki. Sharon. Mais ngo si kwa so sa sunini ko mwana mwasi vraiment. Mais si aza piko aso sa sunini ko abimi ote Sharon. Aza wote? Nzoka lera classe koki. Sharon. Omoni na balero oyo. Oyebi ndenge okenda na retard na classe.
esengele sila okito mata tika makambo oyo olamuka retard mikolo nyonso. Qu'est-ce qui se passe? Limbisa pardon papa, pardon ya yo mokolungwa tokei do baponyango ezalaka mikolo nyonso ekatanaka to esilaka te to ndenge nini. Alamukaka jamais avant, baremarke kalamukaka kaka retard. Biso si to comprendre ba phénomène esalamaka na chambre, présence ya bandoki ya ba sorcier. Nzoka ne mwana bapongi ekomi ya banyongo, akokoma na classe azonimba madame kuta fundaki etia yaki na ndako. Seka botaka mapapu butu mobimba apumbaka na tongo abandi kolala. Papa na bango moto mbongo akeko tika ye. Sharon ozokola ozasumona mukete tela balero sikonga fana kene musala likona yo. Limbisa pardon papa, je suis désolé papa. Bon elikambuti na lingo ye baboyi so continue ka boyiko obando ye pe classe ngo yo moko na ndenge na yo. Alors kete kende kita nzoka tata yebi apesi petoli. Est-ce que Sharon a yoki e tozela kaka bakabwani mwana ke na chik papa continue kenzela mosala fille unique pe na libota mosusu te kaka ye abongwa mi bandeko na moni ye Sharon abongwa mi elongi pe toyebi te tomona pete nzoka mwana mwasi azlate banguye moko boye kobongola na bilongi. La force ya sorcellerie nzoka nde na butu azalaka penza mokonzi quelque part. Webike na moi alati elongi moko toyebi te ndeko mobali yo peke ba na deuxième regard po bayaka batele makawana na nko. Force ya séduction eza force ya Satan. Mwana mwasi aza kitoko me kitoko ngo ya kopengusa mibali yango na pe yo pe ozalaka bilula lula obikisaka barasa boyete po bata yango lingaka ba forme na ba couleur yango ba aspect ba jolibilité ye ba ndengo boyendo lingaka azozela pe ka moto moko na yebi tata na biso pe tata na Sharon alekaka te aleki atelemi. Salut, oh ma belle, comment ça va? Est-ce que nakosunga te maman? Kosunganga. Bon, n'est-ce pas bien? Mais manka tina pont maréchal. Ah bon? En tout cas, au côté lengana te la ba jolibilité maman. Mata. Nzambe nangai. Tata tiki mwana na classe. Nzoka mwana koti classe te, alati elongi toyebi te. Tata na mwana ba mati na motuka. Tata lokola bilula luleza ba kopo na ye. Ye wana abandi susu komema mwana mwasi ayebite. Tolo bako mingi tia. Polokola alingi bilula lula. Ye moko na mwana bako makokopere. Bako kopere na bilongi mosusu. Makamba somo pe ya soni. Tata change destination. Mosala te. Akimi mosala abandi mosala oya yebi. Nzoka nde Sharon abongwani akomi mwana mwasi toyebi te. Tata lulika elonyango. Elonyango pe boya te. La force du mal. Ndeko nzoka na nzoto na biso to benda kalisumu mbangu. Na nzela lisumu to pesi pe Satana nzela nyonso akota. Satana abandi ko konza, abandi ko diriger yo. Et voilà. Nzoka nde likambo yo ete ya yo. Balekaka na nzela bande kolulaka bango. Misusu baza ba esprit. Nzoka nde esprit na ni Sharon. Bande ko mono yo. Azalaka mokolo na kati. Tata pe kuna ayoka ki tellement bien. Tellement que sepela ki na mosala. Alamuki no kite. Ofoza no telie. Nangongeleki. Vrai pongi penze soki na sima lokola anesthésie. Omoni lisumu ndeko. Ezaka nango pona minute muke. Menzambe aza mosika na yo, Satana siko akoti mobimba. Yeba yango ndeko. Sa no lisumu nyonso eza nango netumbu.
me bible ezoloba ke oyo azosumuka na nzoto ayeba ete azosumuka contre son propre corps. Yango film vraiment bato balingi nzambe te. Nani yango deja na film alakisi biso nzela losambo mutu te. Misusu ekobo na bana na bavie. Misusu milangwa milinga diamba likaya. Awa tomona Samuel bamasana epe baye vina bango yangoy. Oyebi batu mususu babeba parce que balanda influence ba master. Yete me ba master babanda ye palanda. Akoma komela masanga po ba master ba melisa ye. Akoma komela diamba po ba master ba melisa ye. Akoma kolinga basi bibilinga linga ba master kaka balakisa ye. Lelo pe awa ambiance koti na ndako. Alors que mwana ngo na ndako azaka na mwana malamu. Mama pa yakate aye. Akuti magamba sika penzako. Oyo nini ko elingo le banini? Liboma nini oyo? Sam. Okupisi ndako na nini? Oh merde yebela. Nini? Merde tena se. Nini? Olobi nini natana se nini? Ah merde na ngai ezale rambia se yebela ko. Merde lobela moro na binogo. Ah tia merde nata. Mama oba masana ngai oyebi bango pe bien. Si vous denga chez bango basel nini ko? Ah Sam. Yokanga Sam. Tala avant na tanga 3. Na mona mututawa. Bobi mawa bobunga. Baombele babunga. Na lobi ba kende. Ah mère na ngai tala Sam. Tala minitso yoko mera ale kanate. Po biso to abana mabea. Aso biso malembe si no biso to zoe malembe tia. Ah aba ele biso boni boye komera ngo. Tia. Boko tapelo la totala. Bana ndenge ni vraiment oyo ba uti wapi? Éducation bandeko. Ba parents mingi ba ebika ko futela bana minerval mais balandela ke éducation bana te. Ba parents mingi balati saka bana bilamba cher. Ba ebika ka wana basuki ka na kolia na ndako. Balandela ke éducation bana te oyo bazoka libanda. Voilà bandeko, responsabilité lobite ke futa minerval sombe lamba pesa fufalia. Bokola mwana landela éducation. Voilà balabala ezote ya bana makambo epezo bebisa bango. Influence ya ba master ekomi kokota tina ndako. Babimi boye Sam na sima ayeko expliquer kaka ke no boye bela kaka esprit ba mère. Ah ndeni ko ba tala ba biro na ngai botika nga teko. Taizango likamba silikate n'est-ce pas bien hein? Ba mère bazara ndengwana. Sam toi bana miketa na militsoko nako zela te mère na bino a mwasi ya mwasi ke lobelanga ngwana a doser a tena se tala na bisa Sam itenga méchant boni boyeko biso to panza maso na biso aikata biso ambiance na lobi pardon n'est-ce pas bien bosilikate tela ka ba mère ngo ba koli ale bambalo mo bazo bule so ndenge nini ah bandeko tokata lisolo po abazo te ya mutu malamba malamu kutu te awa bazo pesa mutata exemple te poso ki kutse diamba sema ti na maloba na bango zaka mutu na sema kolo. No, this kind of thing, that's what it's supposed to be now. Lokola tiki bango te elingo loba ke esia mesani na ena kobeba polilala malamu basangisi na malala kopola na gitunga moko kasi suka nango nyonso kopola te epolipe. After I go to education, no go. If I can just do which education? Ah, moboti landa film pe oyeba genre ya education nino pesa mwana. Oh, yango mwana mwasa solia na presse miso pai oyo nani? Oh, azale site bonenge nini? Botelanga la kenanga oh, masolo mosusu saba kotoyo. Madame na mwana mosala aye kokuta ina mesa za kolia oh aloba ko asoka mwasusu osubile oyo wapi
na zoko na cuisine. Eh? Na cuisine. Tika baje. La kanisi eza cuisine ya ngai te. Cuisine ya ngai privé. Limbisanga madame pardon, no leso kuna te. Bana tongo na ndo lukelo ka kolia na kokite madame. Ah bon, ozaki na nzala yango na tala. Webi bisika nga na zwa yo. O bani ko kota na cuisine ya ngai. Okoti posu biloko nengo lingi. Mwano yo adunda pe. Na mosune monene bongi papa lia. Osuki na yo, nalobe suki na yo. Abandi li solo na correction. Abandi ko corriger mwana. Bae bazo mo mbongo. Akanisi domestique akosuka kaka wana. Lobi pa kokoma moto. Voilà Tolanda. Toyebi Sam, toyebi famille na ye malamu. Babimana ba pala bien, ba vie na bango pe ba batu moko logique. Mère na ekuta pesa ke pe toli. Sam. Sikoyo, osanga boye pona nini ko Sam? Boni, oboyi ko la responsable. Na age na yo ndengo za boye. Obandi ko mela. Obandi ko lango na diamba. Sikoyo, olingi ni nango vraiment. Ayoki ete. Ta nasolo bana ye metela mambazo sala. Nzamba yo kelo mawa. Hey! Tozongi na classe. Nani ako rappele biso leçon tozwaki dernièrement awa. Bana classe ya mayele batombola ka misapi. Ba poser question, moi classe à répondre. Moko la litala. Moko zola la pongi na moniye. Na bele yo pozo sekanga ya, bon ça va toza na chiki te c'est la récréation. Sharon. Nazo bana yo Sharon lamuka. Tela moko, tela bakuti na ye. Alala kaka na classe. Totangaki les pronoms. Et tolobaki les pronoms, et ce sont les noms qui remplacent d'autres noms. Nzokande Sharon, alala rapongi mema toyelanda ka leçon. Ata pesi réponse à bien, beba repese ka punition. Ba pongi na classe en série. Alors, les enfants, les lots ozotanga l'adjectif. Ba question bandi. Nani akolobela biso? Nani a comprendre? Adjectif et le konine. C'est quoi l'adjectif? Moi madame. Yo ko to yebi yo. Yo to tomle mo sapelo oloba kutu mamba solo yo. Obibi longi mususu eza na réponse à malamu ka ate. Alors, question à poser. Moi ça telemi. L'adjectif c'est un mot qui modifie un nom. Alongoli pili. Boni boy kambesa ni boy zo yamba ye. Bozo yamba na misu nanga. Boli ngwani ni bosala batwao. Bandeko bana classe lelo. Basi batimba makambo mususu kala va batangisa bango na classe. Bakura ba biologie kute yaka na sima bango si babanda kala. Éducation la vie yaka sima si babanda. Génération lelo bandeko. Awa na récréation bana mayele bango na bazotanga na bango. Bana mayele bazobongisa venir. Bazo ka récréation lera ko sakanate. Bango na baza ko se concentrer na matière. Bazawana bazo yeba intero lobe kozala. Mais bazoba. Gogo. Zoa. Kenenguna na marché. Osomenga makemba kotokisa. Wapanda. Osomina mwa na kwanga. Osomenga na evida ozolanda. Petit na le katia ilanga ngona chiki. Tala evida pa mère na biso na tala oyebeli gaga. Tala na bi bien. Bacha pilipili.
Ah, oyo lino ngo beko siko na keluko oh. Na keluka eloko musika kuna beso ba sonner récréation. Boni beko oh. Nyoso la solo baka wala na mambo muke boy. Ndeka bayaya bazala na bekol, baleki batosa. Oboy kotosa basai bapesi oblé. Voilà ambiance saba na classe nenge zalaka. Bayankina ba yuma na bango. Na lopango oyo tobandaki lisolo kalate. Esika madame apesaka penza domestique ne correction. Abandi kokamwa yango awa musala ni basali. Bakombi te, poussière elongwe te. Sandra abandi. Sandra alandisi. Oui madame. Yosa soba yo penza. Musani yosali yao. Nengela banango kate. Sona sisi nekuna na yosa soba penza. Oyebe mwasi zoba penza na mokili na mona telesande yo. Kisenge bonenge nini ko? Boni boyko. Okokale menana banda ko bino bo utaka penza. Bola kela mama bepo boyeba musala ko salati. Kala wana loka usale sate. Kala wana ka musala moko wana. Na lobi boni boyko. Na peso musala oko na tika yoko sala oko salati. Yango penza oyoka ka wapi penza na lobi afana kangamisu na fongola. Eso bimaki déjà. Bilama la tike lego kule soko mambangu. Ah bandeko na tuna salaire à combien? Pour gagner la ke mingi, obeta ke ba fimbo na bigogo. Est-ce que na salaire? Bo raisonner rango? Madame Ango très colérique, trop méchante. Namone Sharon. Abimaka atobolaka bamir. Molimo ya butu ebimi na moi. Yango mamo keba na bakanda oyo eza molimo ya Satan Abimi libanda sikoyo. Aiko vérifier ba travail. Aiko vérifier musala. So na bimaki awa te. Donc alinga sala nini? Abomelanga nano ba fleur nanga. Sandra. Sandra. Oui maman. Mama, you mama, oui mama. Biloko de so a olongo lite po ani. Nazaki na osimate, na bando longo na basalite. Yango ni musala mususu yo sala mususu. Zoba mwana mwasi oyo. Na yebia yo zaka mwana nani yo. Mwana moto machine to mwana nini? Eloko yebite na ndako nini? Ba peso musala oyebite. Basala boyo yebite. Osa moto ndenge nini? Si ona ko ndimona nini? Ate bilamba pamba ozobongisa te. Afana kota na kati na bimao. Na lobia banda musala na pesi yo. Kote ma wana te. Osaka wana yaka bongisa musala ngodi. Mama, est-ce que na tuni ba salaire pe mataka? Po bo bigogo na ba fimbo bo betaka. Fo bo raisonner ngo pe na salaire. Azoso ba bigogo pamba te. Akoso quand même pas ba mbata ya pamba ka boya bolafa. Sandra ayaki mosala oye komi boumbu te. Molimo Sharon tina moye komi kotambola. Kopini na yeli awa dispari. Alobite asale lo kote yewa na zongi alimwe. Atali nyoso eleki awa. Est-ce que lobi arozonga te? Mawana Sandra aza kolela. Yes, darling. Oui, chérie. I'm fine. Oui, ba sola air crise. Just that I really miss you. Po ba mourir ba timbela air crise. 7 days to travel to. 7 jours yango chérie nango kenda Abuja. Yes. Oui. I know you call all the time. Nebi ko benga na hote. Tobo salate madame na classe yeyo. Akenda ka peshe ye, mo masola bolingo na lero yo. Po aweza masolo te ya ba cours, ba cotes. Bentero na ba point. Likola mbetu ba jeter me bandi na téléphone. Chérie nanga yaka na koto zala ko. E komi na butu toyebi Sharon ngonge beti makamne yangoyo. Nzoka bongwa me koma ka tigre. Nzoka ba benge na monde de ténèbres. Mbala moko yewana.
appelle mbala moko ye patosi Mirabella bachange kombo oye na retard lisusu pona nini lelo la grande maîtresse pardon na limbisa ngai na kanisaki jamais na retard na lero oyo oyebi mbala na mbala okomi koya retard ozolanda makamba batu nyonso yo ozali la fille ya monde de ténèbres oyo ozali gardienne ya pouvoir ya ba pouvoir ancien tala jamais okoki kozala jamais na comportement ya bato na butu lelo yo nde esengeli okende na mission pe mission wana esengeli okokisa yango mpo na gloire pe honneur ya le grand temple oyo ya pouvoir ancien eloko bapesi lokola mission nazobanga moto akufa mbala moko landa réaction akoti mbala moko pa madame eza nde yo Sharon babengaki Mirabella lelo na butu okoyoka kanda na ngai na classe olobelaka nga kokangelaka nga mikolo nyonso loba na sala mabe nini loba pardon tela kobenga nga sukombo ya Sharon te nga kombo na nga Mirabella nazali la fille ya la sorcière des temps anciens alobi ye pouvoir na ye utakala oyebi mutu moko te ata molimo moko pete ko bikisa na maboko na nga naboma yo mbata molimo bandeko balakise suki wapi tokoma na école sango bana classe bazobeta balobi ono bakuti maîtresse alali akufa bapanza lokola lion moko apanzaki na manzaka boyoki te nasepelaki na ye mingi madame openza madame Laura mema wana biso parce que tozangi akufi nakanisaki baliongo bazalaka na bazamba na kati ya ville benza lion ake koboma motu sango epanzani na ekole bayanke na bayuma bazobatama nzoka likambo oyo bayebi te réalité oyo biso toyebi bazobeta masolo kaka na barimer ndenge tamboli yango soko moni sam lero soki makapwani yo solo basi comme so oyebi sam te sam oyebi te kazaka kaka ndenge wana matumboli kaka bazobeta lisolo Sharon na ye bamasta ndenge nini ko mais na classe lelo na moni yo te osaki wapi yo non tout va bien bon juste que na vanda kina nona papa na nga tosolaki mwa mingi mais na comprendre te oyoki sango mabe te sango mabe sango ndenge nini madame ko ya kufi te akufi mbanu comment ba dévorer kuna na lion ba panza ye manzaka est-ce que alobi lion mo abimeli wapi biso to yebi mutamoni lion te yango ndenge nini moto a vivre na kati ya ville lion landa ye bandeko yango mwana mobali wana sala nino yina yeboy esam bon sikoza ko se plaindre poani petit na ngai petit bitina na ngai bonefato sabayayati sam yoka olingolo balanga nini keno soko peseka mambongo mukie akosoma biloko na babiloko na ba nyonso zolo bawana tala na minute oyo ye mtasombaki azolela te yo pesa mbongo wao sango tamboli moto moko aza koloba bino bazoba bino na butu botika kobatama na banguya ya molili bino bato oyo na molimo boya kotelemela ngana mona bino ezalaki moto moko azotelemela milimo mabe yo petit démon oye nesika mabe okonfondre adresse awa te bon yo nde moto bakateli peine ozalaki juge po baboma yo condamné à mort ngai Mirabella na yende ko exécuter jugement est-ce que la sorcière des temps anciens a commis zo batindelinga petit sorcier boy yo zonga na okene na pale na bino soit na kangyo pe libela yo ozolo banga Mirabella petit démon petite sorcière abanda ko beta banguya boye mutaboyi kokufa retour azongisa moto mutakima Mirabella disparu na buta koma Mirabella to comprendre pona moya zaka Sharon Mirabella
Oh, est-ce que mission est accomplie? Ah, la grande maîtresse. Mais bongo no tininga na mission sana nguye koleka ngai. Tei. Yondo tiki kanda ekotela yo pe bebi sa mission. Mais yo yeba ke esengeli o accomplir mission. Mais soka sopesinga nguye mosusu nde na koki kokende. Na makila. Pay na ba griffe. Ya la puissance du temps ancien. Yamba nguye mosusu. Yamba nguye ya sika. Mirabela yambi nguya. Alobi mission accompli mbaloy. Azongi. Namoni moto penza soyo kati atindelinga petit démon boy. Okotika la kaka petite sorcière. Tika lo fundo wane ko bomayo. Monoko na yo loba mingi te. Oyebi pouvoir oezo batela yo. Nazongi mbalo pona panza yango. Oyebi ke yondo zo pona nzela liwa na yo. Nakokanga yo na cage. Abeta boye a résister. Oh, bande ko bitumba ngwe ko minini. Ba condamné bato mususu à mort. Mais bato ngo baza condamné baza ko se défendre tina suka. Aye ko abattre ye disparu. Tati pardon tati na ko battre pardon. Nabi pardon tati pardon tati pardon. Pardon yo kala ngama pardon na ko battre la tête tati. Madame, yebela madame. Mwana batwe. Yango combien bande kwa soka na fin du mois? Est-ce que bankuba onyo so bo calculer rango pe? Sandra Lelaka. Ba pesa discipline ayaki mosala. Mo bilamba na pesa tili sikoyo. Bilamba mo kibongo so kokate. Bilamba mo kibongo so sinsate. Mosani no sala ilanga yao. Naso yebate. Asa mwana mosala tondezi. Oyo bazosela abanda ko batela mwana soki madame maboti. Po soki domestique boy sakima na boy ko kima mbala moko. Yango yo likamni yango vraiment la kopesa ko sela ngabie banda tongo na peso misala sala oyo so ebate sala oyo so kokate sona sala nini mbongo no kaka bandeko tela monde parallèle monde moko bandeko esika esprit oyo bangi sakande zalaka monde moko oyo tata na Sharon na mama na Sharon bazoluka nzela kolekela mais nazo tuna bango bato amai na makila kope nini bayeli awa tigre elongia tigre sutuka likolo mbeto tata na bango aloti ndoto mama pe ya bangi likam nini papa na loti ndoto weza ndoto mabe cauchemar siko ke wapi nazoya te nazoya aloti ka ndoto malobi yango te bakopa ngo lobaka ko seke yepa ebili kambu Sharon pa lali me batuna biso to loba batuna biso soki akendaka wapi na sapongi mais papa raisonner ndeni ni kuna na loti ndoto mabe ayebo e mwana pe alali na ye abulaki parfois lokola bazaka misato na ndako seke koto likambo ezali likambo ezate eloko yite Sharon pe alali na ye mais nini kaka eloko te nini kaka oyebi teature mokolo moko na nzela azalaki kotambola na motuka kaka ntango atiki mwana na classe aluli mwana mwasi moko mpe boye na nzela apambolaki mwana mwasi ti bakendaki bisika moko boye na nsima komo lota bandoto azela biso tokopesa explication a suivre bandeko tozo continuer histoire na biso ya Sharon siko tolanda deuxième partie masolo ya grave bandeko na kati ya IC Network tolanda